yozali nzambe na nguya ozali nzambe na nguya olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba banda. Merci beaucoup balandina émission Tobata Mabana bien aimé Tobata Mabango parce que tozolo bela makambo banzoto na biso toza ba mikolo toza na makambo oyo tosalaka na kati ya chambre na bambetu makambo na bana bazosala ngote po bayebi yango te yo moko zomona présence ya biloko oyo ata batangeli yo kombo na ngote yo moko so yebi biloko oyo tozo benga ngo chombo po ata so tozo solola na biso na ba code batu bazo comprendre biso te tozo benga ngo chombo me to bomba nanu bana to solola ka makambo po makambo so tozo solola ngo te mabale zo kufaka mingi soki tozo solola na makambo te bana mibali bazoyeba bakoyeba komi bongisa te bana mibali ba sexe na bango ba chombo na bango ekokoma mike mikuse bana mibali bakobanda kobeta kaka ba pan sèche ba problème na bambeto libala donc kimia ekozala te na kati ya ba couple esengo kwa kosila toza na posa esengo ezala mwasi na mobali balamuki na tongo bazosepela bazoseka donc parce que mwasi na mobali mikolo nyonso fo muninga asimbaka muninga nzoto ata soki bokokotisa te simba nzoto ya mwasi noso lingango yo pe mwana mwasi mama ndenge nini mobali butu mobimba ti tongo simbaka ye chombo te butu mobimba ti tongo simbi chombo ya mobali na yo te oyebi te etelemaki te il faut koyeba kobatela chombo ntango bino bobalanaka bolinganaka tozala clair na makambo oyo mwasi na mobali balinganaka mpo na chombo eza chombo nde esangisi mwasi na mobali akendeki kolinga mwasi mpo na ordinateur mwasi pe asepeli na mobali mpo na chombo ya mwasi na ya mobali po chombo ya mwasi tobengaka yango ordinateur yango nde esalaki basentiment wana mpo bolingana botya na litoi lelo bose retrouve bozali mwasi na mobali na kati ya chambre boza kosala rapport sexuel te mpo na nini parce que baproblème ekomeli bino na chombo baproblème ya bapane sèche un coup, deuxième coup difficile. Donc, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle. Et où tu vois? Et où tu as hypocrisie ya bana mibali. Mwana mobali soki likambo ebandie na nzoto. Akobenga ta sexologue te, mbala moko abandi komela biloko. Oyo pe ameli biloko te, akomi na ye kobomba chombo ne alingi su mwasi na mona chombo te, po azoyoka soni. Po chombo soki ebeli mingi ebeli biabia ekomaka muke mukuse. Kotelema nango ekomi pasi na tongo chombo eza kotelema te yambo tokota na lisolo na mozindo na biso lisolo pona ko présenter ba chombo oyo nazali ngai moko te na plateau nazana moyembi ya nkolo Sir Clarisse Tumba wa yembe la kanzambe oyo mikolo oyo album na ye pe ezali na marché ba clip na ezoleka na télé bato bazolinga ngo mingi yango wana tozana Sir Clarisse Tumba pona ba commentaire po oyo akoloba tayebi biloko te na mokilo lobaza ka masera ya couvent poso kozano masera kuvate po ba masera kuvande baboya na bango biloko baboya bango to sokoli maboko ser nde to ndimni bon sikona mutu nyonso oya tikali biso nyonso to yebi biloko yango na bengel bino Sir Clarisse Tumba moyembi parce que basala nzambe pe bo découvrir ye bana nzambe pe bo découvrir ye boyebi ke biso basala nzambe to travailler na bayembi yo po kobenga ye po ye paza na numéro ya téléphone po tango kobenga ye bo travailler malamu toza na bitida ko travailler na bayembi ezalaka bien mingi soko za na campagne za na musala moko o za na posa Yesu Kristo nzambe akumama obenga Sir Clarisse Tumba bo travailler ensemble ata ba voyage bo sala ngo partout pona lokumu na Yesu Kristo nzambe na biso to akumama Sir Clarisse Tumba lelo ezali émission na biso o to bata makabana to la makambo ya chambre pozo to sola ngote eza malamu te bato bakoyeba te olobi nini maman o se présenter pe o pesa na moi conseil commentaire. Merci beaucoup maman Israël la joie maman bana mibali na basi na bango o ya tika bana na bango te o atika bana na ete ya mibali pe ya basi alobaka tango nyonso to po azana besoin bana na ye bazala malamu alobi akokufa na likabo te likabo il faut mutu nyonso tout a bénéficier na likabo nzambe apesi nga wa bino Sir Clarisse Tumba
merci ke bolanda biso mingi na mama toza wana pona bino pona kosunga oya muke ezo simba te na basante na biso na nzela mama Israël la joie solution epesama. Merci beaucoup bolanda biso na bokebi bo changer ba site ba chiffre mais na sepelo pesa na numéro no ya téléphone pona basala nzambo ba landa biso. Merci maman. En tout cas na pesa maman merci vraiment na opportunité o azo sala pona ngai na kati album d'ailleurs na sinali que maman aza marraine album na ngai o ebimi ezo ebima kitika na yemba ti lelo pe maman zo continuer toujours na ko soutenir musala oyo nzambe achaki na nzela ya koyemba. En tout cas ba o baza na besoin ko soutenir Sœur Clarisse na ko produire ye ou soit na ko kabola ba CD ou soit na ko benga koyemba na ba église na ba manifestation songolo pakala ou soit na ba mariage non même na ba kambebele kaka o benga na numéro 089 70 48 926 089 70 48 926 ou soit au benga na numéro mususu ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 ba numéro wana soki obengi okorate biso te okozwa biso tokosolola bien parce que bino nde nzambe atia na nzela na biso po bosunga musala na ye yango wana tiki nyonso tuna maboko na bino ndenge mama asalaki première pas et puis mama lembi te alobi na kotika kaka kosoutenir yo soki producteur amonani wana ngai na tiki mais tant que producteur non amonani te oyo moke nzambe azopambola ngai na kotia toujours maboko tozozela kaka yo tozozela kaka soutien na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup nzambe apambola Sœur Clarisse Tumba pona ndenge azali awa pona ba commentaire na we etali ba rapport sexuel na ba chombo parce que toza na décision ba chombo nyonso bana mibali et fonctionner malamu ezongela ba activité na ngo mwana mobali oyo abetaka un coup azongela ba kuna ye ebele oyo aza na ba pan sèche esila oyo pa aza na bia chombo ese komi muke mukuse il faut chombo wana ezonga munene mulai yango na kolakisa bino ba chombo eza misatu na mesa awa na ba chombo misatu oyo tozali na chombo moko ezali chombo vivant en bonne santé ezobela te eza na taille normale ezobeta baku ebele. Bon toza pe na chombo mususu yango yo ezali chombo vivant malade ezobela nanu ekufi te mais ezobela makasi hein po ndenge ezobela boye eza lisusu kokoka kobeta d'écouter hein ebandi kobeta kaka un coup to panne sèche deuxième coup difficile moi ça c'est pour la souter po chombo ezobela lokola ezobela wana papa koyoka soni te koyoka ye soni te na yebiso mwana nga mobali longola soni na makambo ya chombo longola soni yebisa mwasi no loba na moni chombo oyo ezu problème nazo yebisa yo ke akokende ko so mobali mususu te au nom de Jésus pour ceux qui yake ko so mobali mususu lingo bateya lingi mobali te nzamba ko punir ye parce que soko lingi mobali linga chombo na ye po chombo ezwaka pe problème chombo tango ezwaka problème chombo ezalaka réparable mama yo ko kamato tika mobali no po chombo ekomi problème yo soko bongisi mobali no wana chombo te nzamba kotuna yo pour moi ça zali être semblable a koede mobali na ye na nyonso linga chombo ya mobali na yo koleka biloko nyonso ya nzoto na ye chombo ya mobali ezali eloko moko eleki biloko nyonso ya nzoto na valeur eleki biloko nyonso ya nzoto na valeur bien aimé comment mobali chombo ekoma modèle yo kamata chombo wana olobati okamata obanda kobima libanda okobima libanda jamais okobongisa chombo po ezaya yo mama ezaya yo bon mobali pe soni ya nini mobali okomona chombo ebebi boye a olete asolola liboso na amour na ye na kati ya ndako pour secret ya chombo ezaka likambo ya mwasi na mobali d'abord na kati ya ndako et puis sexologue na bango lokola neti nga naza mama ya bana mibali naza mama ya bana mibali oyo bokoki kobombelaka nga makambo na bino ya ba rapport sexuel te oyo abombelaka nga makambo na ye nde akendaka kosala bayankoro banzete bastimulale bachombo ebandi kokufa bino modelo vraiment nzoka nde chombo eza eloko moko bavivifiaka yango po ezwa bomo ebandeko na ngai chombo baliesaka yango bilia bandeko tala chombo mosusu ozomona ta ndenge ke kokufa ekufi ebeli ti eye kokufa modelo siko ndenge ekufi boye kokota ndenge nini ata oza kokotisa tata ekokota to ata mwasa fongoli makolo ndenge ata
bokoti sango na makasi ekoti mwasa ko sentir te ko vanda ka bongo ko sa musate ko sa mouvement muke bimi nango po ezo sala te ekufi ta eza suna misisa te misisa nyozo sili chombo ekufi eza ko telema lisusu te butu moi pona nini po ebelaki mingi papa o négligeaki yango mama o négligeaki chombo mobali na yo nzamba ko tunu talelo ekufi chombo oyo toko vivifier yango lisusu na ba vivifiant oyo ngai wabino mama Israël ajoa mama bana mibali na sina salaki les produits vivifiants parce que bana mibali mingi baza koyeba te babongisaka chombo ndenge nini alors pona ko éviter nyonso ngai moko na sina zwaki charge wana na sali biloko nyonso na sali bilia ya chombo elia kapo ekufa te po ekufa elia ezolo nini elamuka oyo peza muke mukuse ya munene mulai oyo eza na carburant te bando ko beta pe baku ebele yango na salaki telemisa lendisa vimbisa kolisa sembola bopikiliki pulubukanda oyo pesaka chombo kanda po telemaka na sali bino pe énergie konzo na sali pe sembola bien aimé biloko nga na sali wana eza nango ka biloko oyo nzamba sala pona chombo elia eloko moko na moko ya nzoto eza na bilia nango nzamba sala me bana mibale ebele bayebi te chombo elia kanini pona ko éviter makambo nyonso lokola nazali mama nazwi charge na sali biloko nyonso po banda ko salela nango na oyo nyonso chombo ese komi na problème soko bandi traitement omoni ko komi na 3e semaine na traitement zongisela chombo wana exercice nango na tindio na babiloko ebomaka bachombo te lokola bankoro banzete chombo eliaka nzete te bakele kokoso babite o nzete soko liango chombo ekoya munene mulai nani aza kopesa banzete modelo okobela nini cancer ya michopo batension mama papa tika makambu pamba ozosala na bilialia na bibele mela tika chombo eza eloko moko naturel na kati ya nzoto ya mutu bandeko yo vandi boye zolo no etelemi likolo ya elongi bakende koloba no tolia nzete oyo oh na ndenge mwana aza na kati ya libumwa mama na eske bazokopesa banzete po mwana ana akola mwana na kati ya libumwa mama na ye aza vivifié na baproduit vivifiant okomona kokisi 9 mois abotami pe babandi ko vivifier na libele ti okomona bandi kokola suka bandi kolia fufu pe akoli biloko nyonso nzoto se développer mais yo lelo koma komela banzete bondeni ni opoto chochomo ebele bameli banzete boti bazwi ba problème na ba santé na bango likamnini mwana mobali kamata zongisela chombo bonne santé na ngolia bilia ya chombo na sina sali bilia oyo chombo elia na sali yango makambo sili yango na yebisio na yo mutozali sukire lokolo soko kisi 3 semaines à traitement banda kozongisela chombo na yo sikoyo activité nango soko mati o réussir ko beta ku ya liboso ko telema nanu te pona sina sala ki bino pe bo pikiliki o tango bo melaka ngo ezo tambola nzoto mombati na cerveau ato utaki ko sala misala makasi ndenge nini okomona nzoto mo mezongi makasi o sali rapport sexuel na mwasi na yo o sali rapport sexuel na mwasi na yo bien aimé okokamata soko obeti ku ya liboso kota na opemi muke kota na deuxième coup kota yango nga na zoebi sabana basi bo vivifia kape ba vagin na bino ekoma makasi soki eza na élastique makasi mobali na yo soki akoti na kati chombo ekolemba na kati te po ye moko vagin simbi eboya za ko sale boy aza ko caresser boy tela ndenge ba ordinateur po ya chombo mwana mwasi to benga kango ordinateur tela ba ordinateur mususu ndenge élastique nango esi lembi élastique esili na ordinateur comme lokola kaleso mama tongela nga elongwa élastique efongwa minga siko yebisanga yetango kokotsa chombo bambeko chombo ekosimba mananini biloko nyonso babongisa nango vagin na sina na lakisa bato na bite benda pe ba lèvre po chombo eza wana tango ekotaka il faut sentir que eza na bilo eloko moko esimbi yango yo chombo na nani ordinateur na yo aza kosimba chombo te mobala koyoka elengi te akobeta panisage makambo ya bamai na kati ordinateur biloko no il faut koboya makambo kobongisa ordinateur na yo ezala bien ezala pe elengi chombo ayoka yango elengi po bana basi biloko na bino nyonso pe ezalaka eloko ezokamwisanga te komona mwana mwasi amoni te ordinateur ye munene ezo kosimba su chombo te me avani neka bongo azocha mesh na bote koto yo atiki yango evande ka bongo
elinko bate yo lingi mobali na yo te lakisa preuve d'amour kolinga mobali soko linga mobali na yo banda ko bongisa ordinateur na va bamelaka va pona nini va bamelaka ngo po sokola vage pe sango pe elengi ekomisa yango elastique makasi pe na chaleur po moninga tango aza kokotisa chom ayoka elengi yo moko yebi bana mibali ebele nde bazaka ba hypocrite soki ayoki elengi te akoloba eloko te makimi kaka akimi na ye bandeko asundoli yo yo komi kobolobi o te mari de nuit po azalaka o batata mwasi batakutu balokaki mukoni yo bongisa kaka totala soki ekosimba te yango wana nga na koyebisa bino bana mibali boy yo na obandi traitement te benga yo pe muto so bandi traitement banda kozongisela chombo na yo ba exercice nango koma tina ba 4e kuna yo chombo ezonga normal eza makasi ebela lisusu te na yo mutu nano commande ba kiss na yo te commande ba kiss na yo to yaka awa na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar esika ngai mama bana mibali na bongisa ba garçon na basi na bango okoya to kobenga nga na 089 94 42 825 089 94 42 825 topé na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 soit 082 83 70 504 082 83 70 504 ou bien ko benga na 085 21 donc 085 21 45 823 085 21 45 823 au bengi ngai naza mama na bino nasi na sali biloko nyonso po ba rapport sexuel ezonga babolingo nyonso mbeto mabala ezonga ya esengo to banda komona batu ndenge bazaka kotambola na nzela basimbani na loboko mwasi na mobali mobali akamati loboko atie mwasi na kingo boye baza kotambola batu bazo kotala bango balobi te atala chéri na ye mais lelo bokoma kotambola na nzela moko liboso moko na sima bolingo eza suste po rapport sexuel esa masuma lamu na mbetu te bolingo diminuer pour rapport sexuel yango nde batisaka bolingo mama osimbi chombo mobali te butu mbati na tongo papa okotisi muninga loboko na kaleso te pona nini butu mbati na tongo simbi muninga ta libele te butu mbati na tongo boza na kati ya mbetu muninga simbi muninga te likambo nini siko bachombo wana siko ekozwa sentiment ndenge nini bandeko yango wana nga na koyebisa yo boya soko oza na mboka oyo te oza na mboka mopaya nga mama na bino na tindaka biloko jusqu'aux extrémités de la terre atoza na village nazo biso biloko kokomela yo ekokomela yo soko za mwana mobali yo pe soko za mwasi biloko kokomela yo bien aimé parce que faut tozongisela bana mibali makasi na bango tozongisela bango sentiment na bango tozongisela bango esengo na bango bachombo nyonso etelema oyo ekomaki mike mikuse eya minene milai oyo pe nano ekola te ekola bien aimé pona nini bolingo ezonga ndenge ezalaki liboso taba bolingo ndenge diminue na bato bien aimé eza na bamaladi mingi oyo epesi chombo maladi lokola diabète na tension na hémorroïde na émotion na estomac na badouleur en nzoto bamaladi mingi ebebisi bato bachombo parce que le chombo de l'homme est sensible na bamaladi pe na baproblème mais yo kobenga ngai oyebisa ngai kaka problème nini ezoleka na chombo na yo nga moko na koyeba maladi nini enyokoli yo chombo atako eze hémorroïde na koyeba bon na musika na bato bazaka musika ngai kombo na ngai oyo ezaka na carte de lecteur ezalaka kumakamba patience nayebi ke bobengaka nga mama Israël a joie eza kombo Yesu Kristo nzambe apesa ngai mais famille epesa ngai kumakamba patience yango nde ezaka na carte de lecteur soza musika okei na Western Union ou bien na Monogram ou bien na Lambert de Paris Monnaie Trans Soficom Sofiderm na baria wana tu bagence nyonso ya bana mboka soko kei kuno lobi kumakamba patience donc okokomango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbangu bien kamba
donc kumakamba patience kumakamba 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 patience nakoko sisa boete bandeko napesa nanu se Clarisse commentaire se Clarisse aloba nanu commentaire na oyo nga nauti koloba mpo na rapport sexuel bandeko il faut moninga simbaka moninga nzoto boza kosimba na banzoto te likambo nini butu mobimba ti na ntongo osimbi moninga libele te otie moninga maboko na katikati ya mipende te problème eza wapi yaya olobi ya solo mama esalaka biso mpasi nde tomonaka nde toyokaka bandeko na biso ya basi banégligaka bapapa bandeko na so mibali eza bien te ntango bokendaka kobalana balobaka pour le meilleur et pour le pire na ntango oyo mama papa aza na mwa difficulté moko na nzoto na ye yo omona mama osali nini onéglige papa papa soki alinga simba yo omona koloba na ye tosimbanga nini ata soki tosimbani eloko nini ya malongo eza kuna te kosalanga nini ezalaka bongo te eza lokola ozorapele aveugle ke non etala ye kuna miso ekufa ekesala ye mpasi na motema yo luka solution mpona kosunga papa bapapa na biso bakomi kotambola giniki boye bakomi kosala makambo mabe mingi parce que mpona nini mama azosoutenir papa te na mbetu quelque soit santé na ye eza bien te mais ozosoutenir ye te mama soutenir papa na ntongo olamuki obandi kokarese papa obandi kosimba ye ata oyebi ke tshombo na ye eza bapo bunda nango kaka soki omoni ezosimba te mama azali wana mama bala mibali obengi ye moko mama mama nga mobali na ngai mwaye te mama azali ya kosunga mama asepelaka mingi ntango ayokaka basi babengaka mama mpona kosunga mibali na bango kozala lokola ndeko mwasi oyo te mobali asalelaka ye nyonso mobali asombele mituka asombele bavoiture amemi mama mabokilo na poto bake kosunga ye na opération ekomi lea papa balongole musala mama néglige papa abwaki papa kozala ndenge wana te ntango bobalanaki na papa azalaki na tshombo malamu ntango tshombo ebebi kokima ye te konéglige ye te kosabote ye te benga mama Israël ajwa mama Israël akosala nini akosoigne papa kokoma bien donc so tozobetaka sete boye eza mpona koyebisa bino ke non papa aza roi na yo papa aza seigneur na yo parce que na nzela papa yo soko boti mwana na un jour akoma président akoma gouverneur muto kolia mbongo wana mingi na libanda eza yo mama mais soko ozo négliger papa ozo négliger papa akoma kobali fatigué akoma inapte zwa solution a mobali na soko zwi solution te nzamba kotuna ko ozali aide semblable po mobali ozo aider na ni tshombo ya mobali ekufi obandi koloba o te abimaka libanda alingaka nga te asi abayanga yeba te oui tshombo ezwaka problème solution ezali kaka ndenge obelaka mutu mpasi wana ozwi bakisi ozwi solution ndenge obelaka libumu mpasi ndenge obelaka ni solution ya tshombo ezali esi eya pourquoi tolinga koloba yango te mama alingaka lokumu te lokumu eza ya nzambe eza na bato mingi omona mama aza kitoko boye kobanda motuti na se eza nini eza bandeko na biso mibali na bandeko na basi na bango nde balataka mama kaka bandeko na bino wana ntongo amoni ke makambo esimbi boye mama na otinda boye nga mama ya bino na ngai nde bomona nga mama na bino bamapapa nyonso bino botindela nga batindela nga numéro 40 bamosusu batindela nga 40 bamosusu bato ya poto batindela nga baperike na bilamba bato ya Kinshasa awa mpe basunga nga makasi ntango nabongisaka bango bachongo mais il faut nanu koexplike nga problème na yo eza nini tosala dossier médical kokende te mbango okende kotya mbongo mama ena tieli oyo ntango kotieli oko te benganga nanu oexplike nga problème na yo ndenge ezali nga na koyeba eloko nini ezoleka mpe na koyeba vivifia nini na kosala mpo na yo oyo ekosimba yo ekobikisa yo mpe combien de temps traitement na yo mama soko olingaka papa kolala te ntongo etana sanke osimba mobali tshombo ata bokokotisa te zwa tshombo wana simbango eza ya yo mama na ngai fiba yango tolobi teke bazokende koversele yo na munoko mais tolobi te fiba yango soko olinga yango so olinga yango fiba yango est-ce que kofiba eza kosala rapport sexuel na munoko fiba tshomba mobali na yo fiba yango eza te ke oyo bazosala rapport sexuel na munoko mais soko olingaka ye fibaka tshombo na ye wana papa yo mpe sokolaka nzoto bamosusu balala asali te
bon sikoyo nani tozaki mpe tozaki koloba likambo ya nini ya te oyo nano abandi traitement te banda traitement chombo ezonga ambongo mama zonga na poa wana ko mama poa ba poa ndiko sokola nzoto te wana lo te wana na kuna sola wana masolo na nga bana nga mibana nga mona binde na sola na ba na telefone bon wana sikoyo pona ko clôturer mission na bino to ko yebisa bino te bande ko pe oyo ba loposo esi e baby kozopa kwa mafuta ezobongisa ote na sina sala ki bino biloko nyonso ya po bato pe ba kaminene te na sina sala ki bino poto tonga nzoto biloko nyonso ezali suki ya milai mabele ya minene babase ya minene kozonga vierge kolongola batampon na elongi baride kokomisa suki ebele na munoko minu pembe munoko solo te donc misu pembe biloko nyonso ezali donc mutu na kana yoza mwana mwasi ba maladi nyonso bana basi ba myome fibrome kyste hernie appendicite biloko nyonso nyokola bana basi wana traitement nango ezali oza kobota te umeli mingi na libala oza na bokono moko oyo eleki sida na makasi okozwa traitement na yo parce que nga nazalaka révélé mpona nzambe arévélé nga asalanga grâce ya kosoigne mutu aza na sida maladi wana te eleki sida na makasi nzambe asalanga ngolu ya kosoigne yango soki ozobela oza na problème moko na nzoto kohésite te koexplike nga soki mpo oza na problème moko ezosenga nasambela mpo na yo kohésite te kobenga ngai nga na kozwa opesa ngai mosala wana nasala yango na mabondeli mpo nzambe apesa solution nga naza na nga mwana mosala na bino mpona kosalela nzambe nazalaka na posa ya kokende lola mokolo ya suka bomoi na nga mpo nazwa la vie éternelle mpo bomoi oyo tozalaka nango na mokili oyo eza nango ya molai te ya molai ezalaka deuxième vie ntango moto akufaka nzambe apesi ye vie molai éternelle tala babraham ata bawumelaka na mokili me tala kaka bambulo basalaka wana eza mingi te mais oyo moto asalaka ebele eza la vie éternelle oyo nzambe apesaka yango wana nasalelaka bino mosala mingi mabondeli kobondela mpona bino kosoigne bato bazobela donc ndenge wana alors numéro ya telefone ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 pe ba numéro mususu ezali affiché na on apesa bino liboso nzambe apambola bino apambola pe c'est Clarisse Tumba bien aimé apambola pe diaspora RDC apambola pe Congo promo ya site apambola pe bandeko nyonso bayaka ko filmaka ngai pona kolekisa nga na ba télévision na ba radio pe na ba internet mokili mobabisaka bozali jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.